Solution et amis. Et paye à Patrick Malois Vengi. Pompe funèbre. Global Service. Du jamais vu à Paris. PFGS. Pompe funèbre Global Service Val-de-Vione. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée Pompe funèbre Global Service s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres. Edino, yoza fin, utaleke ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Ami internet na pesi bilombo tebisika bozali bozabongo en direct ya Flair Monde HD ya dembo yimi mwasa mandefu anzala moko na Paris nde bomo na plateau na zanga moko te na zana Général de Gaulle babi l'homme de Fachichi. L'homme de Fachichi, des années, mais tu comprends les terres aux postes. Hein? Bah, on a dit lobby à Edgar Mokonzi, bah, on a postulé, bah, Serge Kabang, bah, on a postulé, mais Général de Gaulle, Azara, Awa, Tobit, ceux qui, Azara toujours en attente, to, ma boîte, c'est toujours un bon manakin. Tu évites, mais, to, sur la naïe, il y a pas mal de choses, sur la naïe, vraiment, il y a un mieux placé, il y a qu'à répondre à Bissot, parce qu'il y a un mois en d'accord. Bissot d'abord, Taliban, mais il y a vraiment un mois en d'accord. Bonsoir Général. Bonsoir Maman Nangai, Dembo. Na CPL en tout cas, na moni makambo vraiment les petits poissons devenir grands. Na moni vraiment que au Laximina qui a solo, aux grande dame des dames. Merci. Donc vous avez la dame des dames. Parmi Bassi, il y a Kilo ou Anakati. Merci beaucoup. Na CPL. Déjà. Bon. Bate belé bazo baka ke de Gaulle yo pena mto zaki na Fachi yo pena kombo Fachi yo mto créer ngo zaki Fachi yo mto créer ngo ozo zalaka artiste to so comprendre yo to ezani na be chaque chose a son temps et ça en temps oyo Général de Gaulle peut bomone pipi na parti et ça pe na tamo bo mona ngape na zaki na kala nzinga ya mboka normalement tozo bongsaka mboka ça c'est que o bazana Fachi cette fois-ci bazana e pembeni mais toza en relais biso tout ensemble Fachi boyebi bien que Azoli Namboka wana nenga loba ina bino oza samongo lokola Allemand d'Afrique et oza pas Allemand d'Afrique. Oza sûr. Oui. Déjà moniteur que francophonie à stade. Il restaurant la sali. Ba kanyo ba photo. Na bateau bateau tozali na bango awa. Maître jeune maître Dadi Bakoying. Azali na kata commission judo à lobby que De Gaulle. Restaurant wana o et yambaki 5000 athlètes. Athlètes, oui. En tout cas, ce que tu as un restaurant moko ou ezali dans Allemagne, dans Moka Moboé, balobi kolongolate au bac c'était passé moto à Salaki restaurant yepega moto à Salaki au Allemagne. Donc il a changé ça te plan moko bloc nous surtout ndenge moko. Donc ils en Allemagne dans Moka Moboé ça wana donc tant abi Allemagne d'Afrique déjà restaurant et na Katal ya Congo déjà basali. Donc on a déjà que ça déjà pas monene. Mais Général de Gaulle, parce que les là-bas, beaucoup de gens ont beto, ils ont tiré la canne à beto. Bon, les boumés comme à béton,
Bon, bamisi balobi ke ndako soki pe eleki ki béton, mon pe moi au bout capé et ça l'a raté. Ils ont raté. Tous les oui, hein, général de Gaulle. En tout cas, na yebi ke Fati et l'ora liboso azana na besoin ya nzela. Pour nzela nde motemi mara marchandise. Outi peut-être oye neti bato ya bakindele. Na kimwenza wana nzela ya rasute. Bi vi kune koma pasi. Kalande sotras c'est la ligne 5 ezolongwa kauka ti kimwenza. Mais bis et kendara soute ba voiture za soute kuna ba moto enzele bu e beba ko sangate mais facha bongisi ba nzela nzela comme lelo bis e ko banda comprendre ba ti kimwenza bato ya transport pe ba profiter nzela pe comme fungama bato ya nini ba biso ya au esprit des morts et comment ça la peine nzela na quand même bato baza kuna belé lelo banda kuna bango comme ce qu'on a valeur pour nzela koti calamité coué aux ala coué ku des ala kuna banakala mai coué za la raté coué na ki moins ces ala non ils ala une partie de côté nzela mais ba wa université kasi université bango kuna bangi na courant et le banza on est mai po érosion bukaki ba tio ya mai banoza soute siko bazo ba mai et yango siko ba sala siko ba bongsane tio na mai bukana po na érosion siko cette fois-ci ba bongsila bango cette fois-ci pour mai mema ekende kuna ba melara ba mai ya mabulu mais na mai ya ba source donc mai ya source na ba ouvrage wana ba salango et bendara mai donc cette fois-ci tozo ke malemba Fati Bonheur tozo ke na malemba na bonheur oyo suna Fati Bonheur parce que beto le qui makasi général de Gaulle yo le mbanote nabi bolobi ke oyo na beto yo liete oyo na Fati oliete Fati Bonheur na bonheur ndo kolia na zolo bake bo azo sala makamba ki bonheur neti mutu lokola mwana moko abotama abeti na te valobi ke banda na botama na mona makadambo ite nazaka na ndoko souffrir so na ototanga na uti université na ye tano kitaka ana na beta makolo ti kuna nazo mona ba passe mais le facha tsheliso nzela ninga seliso même flamma même colon beige atika osala nzela na te mais facha seliso nzela en tout cas nga pona fati na moni déjà nzela sali biso calamité en ça so ba tronçonneuse à minene pour ça na projet il faut ba na makala wana ekota ata 4 makada na banzela minene banzela ngza na ba érosion il s'agit ta béton to tcha ba béton to lexanzela nzela ko leka makala wana banzela principal ki mati rond-point ngaba pour nzela muso za na makala na érosion bebi sango ibandana ti ke na ti rond-point ngaba donc nzela ne go bonga oh nzela yolo no ya yolo yango na kesikene ki makala yango ne kaboliti yango ko ba sepeli yango ememi nzela na no lo bango depuis kana ba ye calamité nzela na ba salango e ozala ko banda échangeur ti ipen mais ba sukisa nga na mwa katikati ya e baluka siko ekena nzela ya nini ya ngiringiri e baluka na ngiringiri mais continuer mais Fati cette fois-ci so bo voter bo PCK mandat deuxième mandat bo mona a aussi sango ko ne ti ipen e ko ne ti ipen bo ba tusuba la ka so ba 5 chantiers to moto tsala mona ata kombote. Ben, il faut la vérité. Bon, général de Gaulle, on a un sujet belé, il faut tout solo là vraiment. Merci pele maman. Les autres bengolo à chantier parce que chantier na sito le belango prochainement. Ba actualité vraiment ils a makasi. Ils a vraiment makasi. Élection ils a une élection aux alato aux arrêtés. Élection aux ala bien tenir les élections ils allaient les 20. Ceux qui bozo kansa que élection aux alaté en toi bozo l'erreur. Il y a mon ozo senga na bande ko oyo. Toza na bango awa. Bozo ba carte électeur té. En tout cas, c'est possible. Bon, na évité ceux qui boluka bo sala ba courrier bo tinga la président pour yo kabino mawapo atala octobre nenga sala batu ya PPRD anga pesa bango occasion bata PPRD ba zo ba carte électeur parce que ba isa bino que qu'on s'enrôler ezali devoir civil bino bazo benga ba que l'on s'enrôler bozo mona ko blague biso pele ba benga biso ko enrôler to kenda ka te c'est wa papa Etienne Tshisekedi IDP c'est boyara et donc ça 2006 donc là on a fait 4 électeurs au Sarab élection la bino bomona rapé bisoté si il y a deuxième il y a 2011 papa le non donc il ne peut pas tirer à bongo donc il y a élection il y a donc une élection papa gagné mais comme d'habitude batichaka ka baboto là donc cette fois-ci biso de mona que cette fois-ci tout sera tricher en tout cas bobo ma biso bo tirer la moko bino moko. Ah bon, bah mon avis choc et les gars na combattants, biso na poto, toujours mobilisation, sensibilisation, lumbe mouette ba marche, toujours bête à peine bête à ti bomoni et puis na sabino qui
Moto a droit pouvoir, c'est un patriote moro donc qui a 100 de père et de mère en marchant à Bisso, na gare du Nord, en marchant à tout une banda Château Rouge, ti République, Bomona Raye, ils ont représenté IDPS pour Azaki, secrétaire général. Il y a à côté à l'Ining. À quel coup dans Bruxelles, na 10 midi dans ça, marche na 10 midi, gare 10 midi, tinin kuna, Bomona Ye, ba maman. N'habite ceux qui, Bisso ba combattant. Ba combattant, ya combattant ba. Tout ça qui combat, tout le qui Kabila dégage. Tout le système Kabila dégage, na Kabila dégagé. Mais tout côté qui se connaît Mozindo, dans un système, il y a un moni Félix Abayi, élection, machine ou pas machine, on ira l'élection parce que l'élection des alliés, nous est là où il y a principal, il y a pouvoir. Nous est là voix à pouvoir. Tant qu'ils ont un scrutin, ok, na urne, aux autres tchats, ils ont pouvoir, na yo, petit pouvoir na yo. Il y a un autre baquet. Cette fois-ci, ba voix na yo, tant qu'ils ont voté, et pas un nzambe, nzambe. Ngai voix na ngeza utile pour nous voter, moi na mboka. Comme on a eu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nazo tchengo, pour na que son a tche voix yo, ngai na omona bonheur. Ngai son a tangi le na 65% na okene bourse na poto. Ngai son a tangi le na 6. Mais moi na ngazo ki azwa 71 azu bourse te. Azu bourse te ko akena na mama na saki ba balani ba abengai ba lauréat. Il y a qui n'a été parce que balobaki à partir à 80 85 pour moi moi même à 85 tina 68 65 donc 23 ans nous sommes tous à 4 aux 76 so jusqu'à 75%. OK moi la ngazo 71 à 71 ici mais pas banane à 75 65 to 75 bon et ça année passée au bazin année passée bazin à 65 bazin 75 mais peut-être au année auto les cas so ba tchala combien pour batalaka mais à partir déjà 65 bana ba mériter ba bourse 65 za muké ya muké 70 à partir de 70 de bandi 65 vraiment muké 70 ti 85 b 90 en tout cas la maman na biso maman Denise à ça la fondation pour nous avoir lauréat bokende so mwana na yo abimi na 71% ou bien 72%. Non, kende place oyo fondation Nyake Royali, loba mwana nga aza lauréat autobima na 75%. Bon, c'est déjà en Paris té. Té en Paris à la té. Yara kuna na king. Ake on l'axi liste na yo, on l'axi attestation de réussite oya diplôme, on l'axi ba pesio pour ministère a certifié que ya solo ba confirmer que ozwaki 71% ou 75. Alors wana maman Nyake Wazuyo à côté na liste ale mbala moko oyo kotanga a na poto pendant 4 ans. Et puis so bozoya a boki bangate. Déjà oya liboso promotion ya 2019. Ba palangana bazonga ba kima ba classe. Tout le monde a bango na ba université té. Ba sur bayaka soti 38 sur 48. Mais babi o batikela baza so 18 à pamba. 30 unions surtout. Moi ako wela ko sala les français on peut malonga bozo. Na éviter à bo limbisanga parce que français il y a des Français là. Merci beaucoup, Général de Gaulle. Toi, la CGT, toi, la CG élection. Tous en a 3 mboka. Mboka na biso, ils ont mis ça vraiment. Ils ont toujours occupé dans M23. Tous en a Rutshuru, tous en a Nyiragongo, tous en a Masisi. Et mouvement à Lucha Balobi qui est mambo élection aux alatés, ceux qui M23 a libéré le territoire Wanate. En plus, M23 a continué toujours pour frapper. Bon, pour la question, on a en tout cas Mama Dembo, Yozali. Maman internationale. Nga vraiment na ba lusha, alusha ne bazo sala. Na osenga bande ko na biso alusha, s'il vous plaît. Toyebi bino mouvement na bino mutanos ko financer ngo toyebi. Toyebi ezali ba occidentaux. Mutabana pesa bina mbongo mingi zaki o bakanga na komo nani. Mwana chouchou yende mutana financer bino ausha. Mais botika biso na calme s'il vous plaît. Botika na élection leka. Omoni Masisi, omoni Nyiragongo, omoni Rutshuru. Oui, ba rebelle bazouango. Bazouango pourquoi? Parce que ndenge bazana ba kendaki ba Uganda ba bengana ki bango, loka ba Uganda bazouaki Bunagana, ba bengana ki bango yango ba yaki sko bazui ba tunaso otage. Yango ndambo ba laki ba kimaki yango balala ka libanda tilelo yo bazana Goma. Yango président toujours se préparer pour président zo boya ko attaquer sikoyo. Pour ceux qui attaquent, bah, réseau
toqué la violation. Et biso to déclarer na biso to déclarer agression. To lobby déjà agression c'est yebani. Si to comme na temps oyo, il faut to défendre l'intégrité territoriale. To défendre l'intégrité. Et alors la muta coach na ndako nanga. Mbala moko ozu moi si nangai. Ozu ba nanga okanyi bango za na kata ndako. Siko na kata ndako nango zali osimbi munduki. Mais bazo bisanga na munduki osimbi mais na masasité. Siko na tika go za ka bongo. Eza simbate pour mundu kanga na yoki babi eza masasité donc ngai naza awa il faut na lukana bunda na botolo mundu ka ubina benga no kendo tikela ndako donc les biso zali donc eza na masasité il faut se défendre mais au moni mutanda kuno na pesa exemple abi au côté ka ndako no moni mutakaki otage aki moi sino na bana yo ache bango boya biso ça il faut pas na oboma bango mais babi zo ke mundu kana biso abotolo kango awa ezaki na masasité mais ce qui peut RDC et réagir au moins que batona ba élection ba voter ndenge nini parce que baza toujours occupé mais élection to le kawe ya au Kabila Salaki Beni Butembo na ba territoire belé et votakité ba na côté kutaka ya ba moni Katanga kuna Kolwezi ba votakité ba kuna vote yakite mbulu ali kuna parce que batu ya Gédéon ba boya ki ba voter kuna vote les gars qui facha za président ceux qui trois territoires na tezate il y a pas de souci on continue mais bah ça va congolais on peut pas les écarter mais baza na otage sur le total la bango loka baza na otage mais ba libérer bango te pour l'élection mais ba libérer bango tozo ngato libérer bango ba simi minduki ba kangi ba domso otage sur to bunza monde yango président yemoko wana za makama président azoke na diplomatie donc bo na nenga diplomatie to kena nenga violence et luka o ba ko condamner biso droit de l'homme o bobomi batu o boyeboy yango to kena nenga droit de l'homme to kena nenga diplomatie to kena o malembe bango balingi dialogue biso bi dialogue siko na mte to boy dialogue to bi ke dialogue biso la bino to sala so dialogue te to comme na temps o bon libérer territoire na biso bo kende o yaza Ougandais akene Ougandais o yaza Congolais atika la Congo to kozwa bino bato ba Congolais to tchabino résidence surveillée bon no sala te il s'agit de foutre bino par mois ton dimi to foutre bino mais boye baka retour pour facha ko ndima bongo mais présent roya sima est-ce qu'on ndima Zanabino. Bon, ce qui est pas à collaborateur na bango. À collaborateur parce que bateau Mutombo. Tout le monde a qui Kabila sali 18 ans, il y avait la guerre. Tu n'as jamais ni qu'on dénoncer, ni qu'on soit intérêt qu'on défendre le peuple congolais. Mais à défendre le peuple congolais parce que hier Bachake ou Tchawana Izaki Cop. Quand c'est bon, il y a un super cop. Et vous avez jamais or il y a si mayo toujours qu'une élection facha tchepena élection bina papa tien azwaka mais azaki na service mais azaki na service parce que azwaki babengango nini ba pseudonyme imperium tozaki na imperium te ba soda na biso à l'époque tala tokoza na imperium ni toza na 405 généraux ba rwandais bazé na kacha donc armée zaki infiltré au sanganate mais toujours pour ne tisi quoi tout dans nani chef état-major constat mon général Chiwewe aloba yango abi toza infiltré mais infiltration oyo tokolonka to longola bato bazé infiltré so ba tindio mission au boy to longolio parce que bato ba niko kende Équateur te ba niko kende Kinshasa te so aujourd'hui aux généraux tini koto ake donc ba généraux wana yango na moni cette fois-ci mon président Salaki dans bazo pour na territoire ba li territoire ni ka kuna na ka kuna na Kivu bazala ka kuna bali kote msute otima Kivu otima na Kisangani pour zamba Kisangani aibi ke or ya kuna asa coopération est bien kuna na Kivu minerais zali so yo tine na ba place ba minerais ya te na Kinshasa azwa minerais za te donc ils ont la sens wana donc yango moni tozo kende to bunda en tout cas pour na magamitali ba trois territoires là trois territoires wana boti que la fatigue mo yebi OK yemo yebi a décidé le gars Jean-Pierre Bemba mon grand frère propre chef état-major salut non ministre de la défense plutôt ministre de la défense yene ngazana azon coordonné dans coacher bien parce que azan expérience Jean-Pierre Bemba azan expérience azan colère boyebi que Jean-Pierre Bemba kota bolo kwa 10 ans à mon clarté biso ba combattant biso tono kende laé so ba sambi so to kena sima to bete bambunda tozo lala ngamo du voiture nanga na me mabata nanga penga pena kenda la yo pe no kende bon ba voiture to tia ba voiture
essence mbongo na biso mon grand frère toke to tche ndeko ndoko na balo ala ba collègue ba compatriote bata partir ba libanda est-ce bata tozali bata MLC to bata MLC te hein Jean-Marie Mboyo tozana to ni aw papa maman na biso maman maman biso na bosa komona e boza présidente wa tozo kene presque na avocat to ya IDPS wana juif wana tozo kende hein tozo kende kuna ba sambiso toza libanda tozo lala te ti tozo bunda ka tozo bunda papa Etienne to kanyana papa Etienne ti kuna kotala yo ake akoti kuna ketala yo bokoti bosololi kale mazo bunda zo sabon ke mwana mboka za likamute fabima ti nzambe osala grâce de lobini bon so ça bere ndé nazoka Roger Lumbazo ngatang atangi yo na makamwa biso ya zalaki bon zaki parce que ba soda na bazaki ba soda na yo ba ministre na ko bunda wana osango ba deruza eza ya yo yango na sepela ki ndenge Fachi azuatio ministre de parce que moi olongo yeso yate donc des ana système karaya Poutina Mederver donc ceux qui Fachi beti koto yozong si koto Fachi beti bo yozong si bo après ça on s'est bizarre pour makamwane kundama tant yo ya siko si bon dans des abo allez so boli ezabo makamwana na ibi angote peba match sili ozomon tout qui est bien. Ok, bien. Merci beaucoup, Tozo qui est bien, mais on dirait Fachichi Azomonate, on dirait notre président Azomonate, népotisme. Népotisme jusqu'à présent. Pour nous rappeler, peuple congolais, népotisme, et ça, système autonome, ceux qui ont eu pouvoir, azu famille, azu belle famille, azu relation, il y a proche, le rôle, et comme le rôle entreprise, quoi. Il y a bien le poteau. Na monora mondele népotisme siko népotisme eye na kati ya gouvernement Tshisekedi eye na union sacrée tozomona ngo na ministère ya sport tozomona ngo e pa na ministère ya finance et pas Vital Kamerhe tozomona ngo pa Kabulo ministre ya sport yebisanga président Kangina Emisu et là on a vraiment et il y a des Congolais qui sont là à l'université chaque année nous avons des licenciés oiseau bima na ba université bazo sala ba école de finance ou école de finance à na Gombe bazo bima na Unikin kuna bazo sala droit politique ou ko gouverner to ko gestionner ministère mais bana na sotwana bazana bangwana te bangwana mona a commune soit muta ko bina na ba TikTok soit a commune conseil la Vodacom mais tandis qu'il y a un grand ministère où ils ont réservé uniquement pour le népotisme. Là, on a vraiment tout évité. Général de Gaulle Kolobani. Bon, en tout cas, maman, réponse, puis on a repéré ça na place wana, ils ont fait mon temps. Pour faire Facha, mais éviter ce qui Facha yebi déjà que Kabulo a chabande na, ba poste, Kamere a chabana na, oh autant que tabolo quoi bimago na commune. Masaro a zonga na poste, donc na yebité bon, ngai ezaka présent mon tout, aïe manka pour présent ta oloba. So abi ah te Kamere kotono beti mabe. Pour présent ngaza alinga boya. Na yebi alinga boya bon azamuta moni lobo bataka wana. Kamere vraiment na bongo oh Kamere procès salami alinga président azamuta ya boye. Kamere abima prison. Ah, mais c'est le président a vu dossier après son justice. Justice est décidée. Justice est indépendant. Président a dit justice. A dit que justice a ça la justice est moro abimisi Kamere. Alors que Kamere a ça innocent. La justice comme tapé si Kamere poste wana. Si ko poste wana. Hier président a dit que Kamere a tout pour tant Kamere a zaki normalement na ba dilo Kamere a betana président. Et ça dit que bon, ce qui élection qui les entre les 25 et les 30 décembre, ce que le président a premier ministre. Et comme les dates, l'élection est garantie. Sur l'élection, les Canada, c'est Hollande. Déjà, il en effet, il faut déjà passer pour préciser la date. Ta date, c'est pour préciser que si vous avez l'élection, tu es banni tout ça. Yangwana, tant on va salir, bon, net aussi on va deal. Dans l'élection des Aliboé, cette fois-ci, on a moni place au choc biso aujourd'hui législative biso aujourd'hui côté parlement ba on va gagner bon tout ça ndeni bon tchana za handicap na yokasi en attendant to lukande to bunala bango pona ba poste régalé ndé to ba to sala OK yango mona chakiye azala nani na ye handicap na ye na handicap na ye yazo sa masolo ye président de c'est ba to na talaboy ngai justice justice bandé déjà na 15 millions. Oh président lobaki eza nini copie ba benga ngo auto nini
nabosani comment le président lobaki wana ba nini comment alobaki comment nabosani comment bo simboli bisanga président lobi wana ezali o biso sala rango donc ezala babenga ngo cop allez bato lobi que oh président to tolérer cop azo le gabo boy président ayibisaki yebine awa zo kende wana ba keba ba justice ezolanda yo ye caméra yo kati abe vana na yo mais justice bo mona bino moko tant justice et décès kanga caméra kangamaki caméra kota boloko kangamaki mais asali le temps ba condamna qui était asali condamnation na été mais si ko justice comme de kangaki justice comme de tikié bon justice et tikié ce qu'on a constitution mboka na biso est-ce qu'un prisonnier a comme ministre d'état c'est ça la question. Question posée là, esa question mo eza trop et pas na mona ngo eza difficile na répondre pour parce que ngai na bi que justice de kangaginga quand justice de kangaginga est libéré nga quand justice de kangaginga oh na ba na ko sala ba bi ko sana yo hier peut-être na ba papier à l'accès ah justice toléré toléré na sala bon le roi a changé le gouvernement est-ce que vous gérez ministre de l'économie oui asa capable de gérer azu apprécier c'est ministère il y a yango aina mwasi na ye siko yango nozobi likama népotisme nde siko moni likambu ya népotisme na tribalisme et lobiso congolais to limité to ni Congo a lobby ezala Congo mo ya bomoko Congo mukomo batuninga question na ndeko na biso Nancy na émission alobi yo ozaka muluba na répondre na bité nazalaka mu congolais na bi pourquoi parce que maman nanga boti muluba maman nanga boti mukongo maman nanga boti mungala maman nanga boti muto muswahili donc biso tout ça muswahili oh mais mutetela batetela to tsaka na Kasai tetela sur na Kasai to comme la province province à 100 mais bozaka batetela ba minoritaire na Kasai et là on a longola bilo passer bo pikla bo s'imposa benake babi ke foma la jesse donc que mafundo muteta ko za esclavité donc boya que comment le esclavagisme linyango tuté ata boche bato ba loba chiluba bino bolo balanga na bino ka ba bisi bolo ba chiluba bozo boya mais mutetela ayebi chiluba pierre ayokaka asala assembla mais alobate mais eso abane alo chiluba yazo fingi na chitekela alo ba chiluba yazo fingi na chitekela muluba yemo afana gabi mais na mais yo zoloba yazo yokani donc tellement baza très sage baza donc batumo ke avanya baluba baza sika mona Kasai wana baluba azo coup de courage te ke ba caractère comportement ne ba imposa donc ne ba imposa baza bongo ya on te contacter ba Kasai ya tribalisme le lot ozana 75% et baluba na ba Swahili bakatani Swahili pe ya Kivu ba Swahili ba Swahili ba Kivu vous avez bakatani to préciser mais dans tout le baraka baluba na ba Swahili bazui 75% na kati ya gouvernement na biso ba peuple na ba ekolo mususu wana c'est comme si bango neti biso ko to longwa déjà mais les gars mutomo te pas mais to longwa déjà est-ce que Ali on va demander token est-ce que ça bien bon côté wana ngai naza na réponse na ko pe sauter na sens que nazomona tellement ba konjebele ba ozaka ba Kasai bon siko ngai pa na président azo coacher peut-être azomona que ta ba sala concours ba Kasai ne ba zo yango ba zo ba poste wana pour avant mon les poste ba benga ngo CV yakati CV oyebo ba bengo bon ba poser aux questions so ko répondre madame bazuyo so répondre ma ba question sur 10 aujourd'hui 6 o yazo sur 10 azu 8 so ba zo muta o yo 6 ba lukola muta 8 ezala raté c'est sûrement que concours ezo leka ba Kasai ne bazo kozwa yango bazo tchama na poste wana bazo zwa pour na ngana ko ba bongo pour so bongo quand on dit népotisme pas Mobutu alinga népotisme Mobutu akabola ka pouvoir et pas Motutu azanga na pouvoir au moins na Bisengimana directeur cabinet na ministre au moins na papa Etienne Tshisekedi mo comme ça mutu na ba potani azupa tcheno mami mulumba zana Kasaye donc au moins na azo kabola kaka pouvoir azo kabola ma izo kende na armende azwakine côté wana c'est bien qui passe que bangala nde ba makasi bangala bazana état esprit et puis ba corrompre bango te ba école musu ba corrompre pour moi mongala ako piquer
yango moni alors za trop bangala bazana côté armée ouais tant bangala ba buza bangwaka banda bandi hein bango bazali trop bozo mona bazaki wana trop yango moni ba mongo ngutu côté armée na moni ba gi trop pété mongo escroquerie mongo c'est que tozo mongo c'est fika ba ndeko mama nga mongo za intellectuel non kolanga c'est escroc non yebaka mongo nenga za wana na nina ya babenga oni table ronde mongo zalaka si mongo wane papa na so bowane mongo bazate bato bandundu kuto mono ndebe écarté ba sukutu bato lumumba kuto rien du tout mais ba tetela ko yo ba bato lumumba ba tetela mende azaki na wa liboso mende azaki na pouvoir wana mende na communication bino cha mende papa Tshisekedi asali na combien de pouvoir mais papa Tshisekedi azaki toujours na bato na abanda na Kasavu buti ayeko suka na oya mona nae kasi mais est-ce que entourage ezali baluba te entourage talaka kibasa maliba aza moluba te aza katange so zwa papa ona biso nani papa onani wala na aza mungala komona bosani ileo aza mungala aza on dit que aza toujours na bato mayele ba osama makambo yali mais ça a été que mais il y a gouvernement il y a Félix quand même il a trop de Kassaïens quand même mais on a vu c'est pas joli trop de Kassaïens wana nde siko peuple nde moto akoza asali courrier ou bien asali babenga ngo bon peuple comme soka peuple ya votera wana mitu non peuple soka voter mitu bato e voter kwa ne sala le solo voter peuple au sala courrier comme awabi est-ce que toi na boîte aux lettres na Congo wana mais yango na c'est sûr bato bawaya olobaka na etando ikeka ne toza kabo na YouTube de président Félix Rovanda de la YouTube message voti de la président de Nazara alanda au moins to sa émission so pena par gloire un jour nzamba sali grâce mo labo émission ba olanda pour en tout cas président la ba émission batu azolanda zotala et puis général de Gaulle alobini alobani ni le leon to sala ilo mo mikolo yo na che pona soko voter fati obote iti tout wana etambola bi na pesa ki idée na bi ke na lingi président Asala cette fois-ci annulé tous les 26 provinces. Toko maga na 8 provinces. Tous les deux cas. Te 8 pour deux cas ça comme ça me le moko. Nani de Kivu et comme apeka moko. Surtout 5 ça et comme 8. Na 8 wana en tout cas soka zumbongo na chaque pays, chaque province et ça la infrastructure et ça la logement de los sociaux et ça la makamunyo surtout biso linga kota sika monte nde tozui mabele na biso botolinga so kota te non yem to décider so ya décider beaucoup et comment gara batetele te ko ngaya point ba bo zaka na kata Kasai bozo ngana na Kasai to comment la province na biso province ya Sankuru mais to boite et comment le roi ba bengo et comme le roi territorial ba territorial à Sankuru parce que ba biki na Sankuru ba chance cause à ville ba otonga ba infrastructure ba tongi pena ba immeuble. Pourquoi pas quand on a 20 étages, 30 étages dans le Sankuru et là on est aux angles. Nzela sur bon ça nzela to tcheba ciment na ce côté ma bateau et que tonga mais yango mboka wana yango moko ezana biloko tout oui abota ciment yemo abota ciment mais bo ça la ciment zo ta tirgi bo ça la ciment zo ba boy ko ça la ciment zo ta loja mais il faut c'est ba ingénieur na bisonde ba luka moyen nazo senga na ba technocrates au boyebi ke bozara a na poto oui bato futa no ba 4000 $3000 mais tant on fout en ndako on fouti ba biloko to tika na miette na 500 tika na miette mais pas fati soko ye o so do futo 4000 a pension ndako a pension voiture o futa n'importe on futa on importe o so 4000 mais o pesa maelo o zo na poto no tchango na place moni o tonga mboka bien tant de quoi tongi zando aza congolais de quoi tongi restaurant aza congolais ba congolais ba tonga biloko bien mais nazolo ba likambo ya ndeko ya zandu otongi zandu mais zandu za na ba norme te so na bi norme za norme ya évacuation aérienne système wana ya incendie ce que le long moto et peli est-ce que vous êtes capable ya ko bimisa batu dans 10 minutes si la place système d'évacuation système d'évacuation exacté parce que la monnaie bozo tonga ngo bosali 2,50 m normalement il goes à 2,50 m à 3,50 m pour espace pour un paiement mon pépé oxygène et kotaka parce que et vous allez ouvert bien sûr mais bochan mu couser trop mu lunge aux ala tant
et banoko beta beto banoko pema bato oyoka mulunga ko sakanate et puis ba mesa bo tia ba mesa bo tiango était pendant gai vena biso nani ngobila alobi vous avez plus ou moins 60 000 mesa vienanga 60 000 c'est que belé et belé makasi peut-être bo tiango ba 1 mètre capital ne surtout ndo ça et ndo ça la zandu na zandu te ndo ça wenji na zandu te parce qu'il a fallu ça la chaque commune na grande marché na ngonde tout monde awa Kinshasa il faut ba luka moi ba sala donc nena maluko no ba sa ville kitoko na maluko so ville kitoko maluko côté salani ba évacuer bato batini bango kuna peut-être ba bongisa Kinshasa wana pour so ba sali bongo te to za donc mutando longa maluko po ya osala oteka na zandu est-ce que maluko so ba sali ville asika ba bengi ville ya kitoko ba uchabi lo nyo so ba infrastructure ta poto na poto est-ce que mona ba wenze zala na poto ba wenze la ya miketi mais so ngo suma le centre commercial kasi kuna ke ko centre commercial quartier moko ba tient centre commercial na zali quartier 1 il y a la quartier sommet quartier 2 za centre commercial mais bazaka na zona maluku bazaka na commune maluku pour maluku za munene ba montagne no somona kana to za bangomba na to za maluku et abandundu te za maluku pour maluku na bandundu ça une affaire il y a 85 km grand libulo o ekwera eza na kata Kinshasa maluku na maluku mais bakasa oka banduno njela maindombe et kaboli kwango knemte kaboli biso na nani donc côté wana eza ba projet kaka ezali ba projet neti biso tozana ba projet biso ku tozana ba projet be na zando so projet zando sili ngai na wana ba projet na zando wana po zando bino bosali zando wana ndele sayagana selon ndenge ba selon ngana ngalo bake marché d'offre salama ba ingénieur ba na ba maquette ou na maquette ba peso 10 000 batali maquette yango na ezali 6 niveaux na senango na cha premier niveau sous-sol et aux la parking deuxième ezali transport commun troisième na seku na pour na bato ba oteka na zan parking na bango donc na 3 escaliers ya parking OK na likolo na ochango vide ezali lo côté pour na mais na ba entrer na likolo nde na zona tche bato ba koti muta pesi ba ni na ye po yo opesi l'état obi na l'état ke mboye barake na kata zandu wana omoni garde nord na biso babi bato basala correspondance bazara plus ou moins par jour bazara une affaire il y a 20 000 passagers voyageurs o ba osaka correspond na garde nord autaki boyake abeti ligne 4 alongo na ligne 4 ligne 9 ka ba correspondant ne ba olega wana basali ne ba porter ba ne ba okota tanton babi ekina une affaire ba 20 ba 18 000 bon kanisa sikoyo na kata garde non eza comme ya mukie mais 20 000 zo ya mbabata 20 000 ozo mpe circulation accident salamité mobule yate et combien na ba 1 heure 2 heures balali tongo koki ba 4 heures balamuki basali pe salon tout est-ce que biso ne dozana kata zando wana ozo préparer surtout wana vengobila ozali société gardiennage na garde non oyebi on est côté sécurité on est la sécurité ya humaine mais incendie il faut basaper pomper bazala neti boulot ya chua mboma so muta kwei malaise na kata zala est-ce que chua mboma za capable bozwa mutu ala est-ce que botia ndeni poto mona kuna na kini mutu so kwea kufi ole kuli ba comment contrôler ba poche ba fouiller na poche muta zoki musika kute comment ba filmer nani et comment snap oh ça non snap les restes on a c'est combat mutu donc bemeka bon donc jusqu'à présent il faut normalement congolais tout changement de mentalité, changement de comportement, changement de manière. Koyeba ke soki muta kwei na ça c'est ndeni. Na olungana bouger matama, premier secours na salebo, na salabo, na betier, na salibo, na lokia na mache mo l'opposition elongi dikolo, kingo na mekota la na simbi awa, so na monique azo beta ezo sala oui. So na monique sala. Mais bala sabi so na électricité bala sabi. Pour électricité za liwat. Pour so kwei aux électriser là on connaît on perd des connaissances sur fois la simba on salo premier soin et ba ndenge dans salle bleu on a tout il y a un moni ba tout faut l'accès bango que même ba ndek ba to ba quoi malade ndek épilepsie na ba ki fois bango nyo surtout on faut koyeba peuple congolais donc eza devoir ya peuple congolais moningo azana ye sungaye akwei koyela na poche net comme marabi mema memate vous comprenez botegi bo espace moi fungola bana ko pupola
ba chemise olongoli ba maman puta ozo pupola est censé azo mon pépé et kota rapport et pe ça souffle à respirer so pe poso ya okapé la kiwana a récupérer mbala moko po kisi ya nini ya épilepsie ezali poso kapi soka bo cheka solo poso kapi ka solo la ba mbala moko a remonter mbala moko na lumba bon moi ba koko la biso yango poso kapi ezama ça ça makame belé même les gens soko ziksi poso kapi solo atanga yeki babi solo kapi so fulongo boye et puis ça pongi donc so ko cheka mutuka alors benora ba akwekao et puis c'est pongi malamo ok po okata nyama monza basala azala makame belé na kati na kai o modeli nga saitete nzinja pusa aninga ku nzinja abuna na banzinji nyama mudazo buna na banzinji nzinja matelete o mona ya normal nyama ali nzinja matelete mais tala nzinja matelaka lion matelaka léopard matelaka akota rabe inchi mais pas ya nani ali so bouger comme bouger non a bouger quand tu vois au quand nzinja kimi donc on sentit nzinjité insecte pas naie au capi ayogate et en place azali bo banzi bakima bazolinga place tant ya ning saka bo bakimi donc au capi azanya moko aza trop fort ya ontanga yaki awa bakokaki yete bakufa passer azoko respirer te bamoni ke musala punda akufa gorilla yaki awa ache bango pression azo buka bani go babenga golombo so golombo abukeli bango zoa bakeke zongisa mbangwa epita bazongsie bomona on a documentaire ezali ba sepeli ba ndewone ba yambie zomona donc biso Congo za makasi toza na bomoko so toza bomoko totonga Congo so toza bomoko te totonga Congo te général de Gaulle to komi vango ko kinama suka to tikena moi 2-3 questions francophonie ou tout le monde a zalaki tout le monde a sepela qui peuple congolais vraiment dans le monde entier va sepela qui pour na organisation à francophonie pour na accueil mais là on comprend pourquoi la francophonie on peut avantage la musique bon handicapé sport. En tout cas, merci la question Tunisia question Mokitoko. Pourquoi tu peux si privilège na balanga nzembo. Bon, oui que musique ezali droguement autorisé parce que musique so bozala matanga ba ocha musique so bozala na feti ba ocha musique donc musique accompagnaka o itangami douleur à moto ya omona ke je ya francophonie et quoi il est pas na biso lokola rumba na biso ezalaka il faut to sala neti nzango est-ce nzango ezanga na kata ya francophonie mais to teki nzango po ba ke nzango pesa sport moko ke ba mama pe ba ko beta ngo pe ko to chango pe na kata sport et bandi pe ozomona nzango pe j'ai des dames tous na champion d'Afrique Freddy Louzayadio na champion d'Afrique oya ya dame aza congolais mais tout le monde qui j'ai des dames te mais j'ai des dames ezaki likamboya parce que ba organisateur ba kotisa yangote next biso toza na ngai na sala na loba na créa initiateur il y a headball sport donc tête ball ne ba mona sport ezalaka ya volley handball football mais nga so na bimisa ya headball ya mutu na bimisa dada ne ba beta dada na mutu nga so na bimisa sko ya compétition donc des aboye soki kabulo a répondaki na komelaki na tinaki muta kabulo to kutana po na luka na expliquer bango jango ndenge ozala terrain nango ezande nini makambo ezande nini bako beta ngo 3 personnes bako beta ngo 2 personnes bako beta ngo pe mutu moko kande za na tennis donc ezabongo ozomona ko donango ezande nini sala ngo yandeni et puis minutes bano beta ngo na minutes donc eza jemoko soto bito teka ngo na nini na monde babi ki mutakia ngo na eza congolais zanga etikali ke no congolais pour les na l'accent pas mini ya mère na biso ya 19 à l'époque ezaki j'ai allé l'autre depuis 2016 là on a zaki na 19e arrondissement à Paris na zaki po suko na koma na 11e arrondissement na 4 centre à Paris sikoyo na kepa na ya lobi na ngake soki na lingi na zwa jewana na tia bango baza liboso ngana za lokola nani sponsor pour bango le ba ozwa ba okoma livre que jewana créamaki et pas na bango ngai na yaki pona ko pesa bango coup de main poto sala donc na za lokwa collaborateur na za collaborateur na bango mais na tali na bino
ngana tche jewana so bolinga na ko sabino jana po so bo sali yango ngai nazala besoin que soki jewana etambole komi pour na jeux olympique ya jeux olympique ya 2024 na linga ki donc ezaki bongo na beno na ya po ezala po jambo bo exploitango po esala même ngai recette ya jewana so ba koti ngana ozwaka 1% ya recette so ekoti 10,000 dollars ngazu nanga 1% 10 000 dollars $1,000 nazuka ata $1,000 mabeza so jewana so beta ma partout ba recette le so ngazo benda ya bendu ya te esimba te ngai bo sabalo ko boy na kamati na kangi jenanga nde na komaki ngona papier na bien na yena ngona pale bana na nango na bengi kabulo la za ministre sko na Nozelande nani président nanga nani Denis Kabumbai il est comme là donc na zaisi ba uchaye bazong sepo to betu sko tanae na zeso ba chende na upesa yene to betango tato betango pa fachi bima lokwa fachi asai na ngata jango mais na ozola nga petante bazo na kene kuna kichasa mona kutana fachi zaite po quand on dit béton na si béton partout te ba ite yango la bi JCO Jean de Kofo comme moi béton tant béton fachi béton to sala yango to fachi mon conséquence saison elibino te na mo est-ce béton atala pour mon fachi béton mais nous c'est comme la béton ba balali banzala ba to tanga béton ils en ont rien nzele bonga pourquoi artiste Fally Ipupa a désisté qui en fait a refusé qui comme ça la clôture il y a francophonie bon Fally Ipupa aza mutu oyo nasi aza congolais oyo azolongola biso soni na kati ya monde kana bi monde Fally Ipupa so babengisi partout so abeti bayoka musique na bayoka te bayoka musique na ye mais Fally a signé contrat na Vivendi azali mutu oyo azwaka ba artiste a gérer bango yango comme aibi ke Fally abetaka na oya CAF ke CAF oya ya 2000 ezaki na Cameroun oui Fachi abetaki ouverture et abeti sous la fermeture bon mona yomino mais et pesaka polémique pas la bango na babi ke jewana mutasala ntu zakaka et topo ndeko la bango musicien na bango ça succès point ya betaki te bachi Fally polani et pesaki polémique siko Vivendi tali na kacha ya Afrique lokola Fally ba signé contrat yena ye na Big Top passa à ça makambo ba yebi bon frère na biso ndeko na biso frère nde alobaki bango ye akobeta na fermeture si c'est comme ça baba nena yo to signé un contrat pour beta concert les 4 lokola baton surtout bazo beta JB akobeta we akobeta ba waze ko pe ba obeta mais na fermeture kuna Fally pas obeta la ouverture mais on est zalwa kermesse mon po na ba mona ke je ambiance oleke batwana ne ba yaki ole ba la so ba sisi compétition il faut pas que biyengati yango babino JB beta po so muta gagner kuna tango yan biyenga ene wana asangani ya CP na pake yango moni zaki tongo sa bazo ya wana siko ya faire baloba ine acha les 4 faire aboyi ko cha les 4 alobi ye faut asala fermeture yango moni Fally tanga yoki ke faire asala fermeture ndeni allez pour tant on a fermeture aya kanze muna ya mama Denise nyaki non bon tembo wa imbaki bandeko na biso ya est mais bandeko na biso ya est Fally pas emanze mo bandeko na biso ya parce que pourquoi imbaki Afrika aba la guerre Fally ba nzembo Fally yembela Congo na faire yembela Congo toza ba combattant so ba yembela ba combat ba yeba banzembo wana biso ba combattant ke bisaka bango mais kasi yango ndesi bino ya mbonga kabila me boyembela Congo te bino kasi yango wana yango wana abanda kino na nzembo wana pona bino bolwa ke ba musicien congolais ba dénoncer te yango wana faire yaki na système wana ke aye ko yemba aye ko dénoncer guerre ke balingi lisusu guerre na kati ya STT bandeko na biso to bosani bino tina ST njema mama Denise yaki sima yupa yaki sima oui mais siko ezaki est-ce que yaki na moment oya yani ngai manjema Congo place wana merci non akoye manjema Congo wana te passé manjema Congo wana te boy mais adinga bisane nzembo na imoko on a aimé tu cheze wana ba kamera ba twanda uluka nzembo ya bandeko sa ST comme nzema mawati et comme nzema mawati mais oui ba sana esengo bino bo chaba mawasusu ezala raté po
na jero yaki tama fumona yango yaki sengo. Est-ce que bitumba ya est ezaka pona est to ezapona ba Congolais ya pona Congo mobimba. Bitumba ya est a ça pona Congo mobimba kasi te ata tozo sepela mais est to bosani biloté. Oh mais président Fachi abetaki meeting alobakisi. Oui. Abi ata to ça j'ai oyo mais to ça contenté ndenge M23 na batu na bazo bumisa biso bazo agresser biso. Mais même message on fait rabeta qui. Mais à ça beta qui on des bandes siko ko beta ko ça rappelle comme monotonie. Ba les ba to lembi bino ka loko ka S moni et puis ça faut pas. Ya on ba ba idée ezala bongo na te mais yé tellement azana ba coacher te ba to coacher te pour songa la coach ya faire na ba faire on moni awa kotaka mama tout cheze au beti papa au mininde beta malembe ba mindele balingaka bongo après tant outa na ba au memi on mama nyakeru au boîte nzembo wana ta tant esilale o nyati bango oya suka wana oya okozonga maboko pamba ba misuko ba nichela Congo ba médaille ezaki belete tozonga maboko pamba. Général, yo c'est qui m'athlète. Général, yo c'est qui m'athlète. Bolingisa, c'est qui la monique. Tout ça quand même on va dire président le bagui. Même président toi ma bangosi. Abi bien sûr. Ba pesa qui le meilleur. Abi bien sûr ba préparation qui bien té. Mais au beau pesibiso. Tu vas te féliciter bino. Mais quand même. Quand même, oui on le dit quand même. Quand même bien té c'est bon. Yango fageuse. Au judo Jésus médaille d'or, tu as pas bronze. On a une médaille d'or. Judo? Oui. Judo, tu as une bakoyengi. Jeune maître. Grâce à Dieu. Il y a un kimono sima. Kimono sima. C'est compliqué qui est. Il y a un kimono ou ya biso comment RDC ezaki awa. Après ça on commande na sponsor ma pesaki. Ba kimono ma casse ki toko. Sikoyo bango na oyo azakuna ba mona ke oh sponsor ngo biso to liete e le kate alors ça na yo le côté na pas la bombe ya Congo pour ba décorer qui toko ni bombe la qui couleur bleu bache baba moi jaune rouge awa et puis bache na drapeau pe qui toko makasi ba boye bon azan mais azo coacher bien ba koyenge toujours. Félicitations. Jeune maître. Yo faut la ministre sport. Fati yo za ministre sport. Bakoyenge okiba zelo. Jeune maître ba zelo yo za ministre sport. Tozo zelo à la plateau. Fondation judo au calamité Fati Mokonzi. Ils ont organisé na décembre. Ba judo quand so kumisa ba mettre compétition na décembre boyeba. Jeune maître azo ça la compétition na Ivry Kuna. Général de Gaulle. Bon, le champion de la France et la communauté congolaise. Et pour leur la médaille, la Kinshasa, oui, nous sommes champion, il y a France et la communauté congolaise. Et puis, la communauté congolaise, partout dans l'Europe, on a Bunda. Compétition pour le champion de la diaspora. Pour les champions, tous les sauté. Moi, je suis tous les championnats de la diaspora, les sportifs, Kalami toza boxeur banaja ouye ko beta ba boxeur kalami ba judo famille à judo vraiment mes sincères condoléances na famille à grand maître Ochochiga biso Bobo Vanda Matika biso oh akufaki lobby maître Bobo akufaki lobby ah son âme repose en paix maître mes sincères condoléances à tous les judokas vraiment ba osu vraiment que son âme repose en paix donc maître Bobo Vanda Matika biso donc la famille à judo za matanga. Ah, maître Vaudou Vandama Koufi. Bon. Oui, Bobo Vandama Outé. Surtout, bon, que son âme repose en paix. Ouais. La famille, on est ensemble, nous mourrons ensemble, nous pleurons ensemble. Donc, tous les bino, tous les gars sont ensemble. S'il s'agit que tu kundaï awa, tu kundega avec honneur. Et à Koufeli en appareil, Koufeli en kinte, Koufeli en appareil. Tu roules avec honneur. C'est ce qui peut bien qu'il y ait Kinshasa, tu bundarak. Ok, merci beaucoup. Tout à la question à Souka. Kidnapping, ils ont continué, Kouloun ils ont silaté, accident ils ont ça na banzela. Est-ce que tous suite na ngoto tout le monde a que accident moko salamaki remorque moko koyaki batu babukani batu bakufi bibembe na batu wana suite na bango ezala raté. Est-ce que ministre ya santé
asala ba musala na ya landela bato wana te photos de la ral sous fatiga alonga sous kuna ay rolandela bibembe na ba accident banzela te to ebite ko likano se dara président Fachi Beton Fachi Be donc na ba bibembe wana na Fachi Bonheur na ba accident wana nyoso to wana to ebite ye feka alandela ngo to ndenge ni to ministre za wana musala ni en tout cas Mama Demo international na ebisio ke question tuni eza question moko ya malamu question na réponse ngo zamoni bibembe wana po na nga na ebike soki bibembe wana kufi comme tous en a carence ya identité moi ba identité à moto exacté et là liboso téléphone et iba ma déjà ya liboso et qui ba pem ça na ba blon et tout ekendaka tanga tika la ba fouiller ba moni na mbonga ke ya tika li pavala sur so ba kufi côté lokola ya kati kuna lokola ba côté ba bandono camion po ezwa bango ya na bango na kati ça exact donc ils sont qu'il faut ka ba kunda bonga kuna donc ta ba kunda grâce à ce qu'on va bloquer na yango ce photo ye bara pourquoi parce que ezana bibembe comme akosangana bibembe accident na bibembo esalara bato bazo kidnapaka bato bazo bomaka bato na ba oyo yo yebi makambo ba mamba fausse commune ba on se doit nini mélanger est-ce qu'il y aura toujours même justificatif au moto ko justifier ton ministre ko justifier que oyo eza bibembe accident tel bon question là moto répondre aux ali gouverneur Ngobila vena biso Ngobila mutako répondre à Ibake Bembe et le Fachi Bonheur comme ils sont chargés Ngobila Ngobila dans la responsabilité mais kaso muta so Bembe kufi na kata Kinshasa wana to moni ngula kufi ba ibelonga mutute mutakunde za Ngobila mbongo ne obima na kese pa Ngobila banda kukuta buki na bandi ko tonga boli bisi mukene na seki parce que mutu mo abete ngai sola bike ndaku na bango babukaki ezalaki na norme ezalaki una nini te mais likola jalousie ya mokumbi tellement bawela ne mwasi ale alobi na yeke yo omona pa na ba bukango et puis ba buki parler na bango ezali nango bien na coin ya place à bien ba buki kaka ba buki clôture le pont ba ngimba kota ko ba kode na ndaku papa zalaki te et banda ba tikela bango bon ba otonga tilo ba tongise vient na Ngobila tala dossier bien parce que ndaku na bango ezalaki na norme ezali nango na côté nine rolekate terrasse ezate na C baza place à bien place à monene place au bukaki ezala ngambo bango bazali na ngambo à côté donc côté bukaki na côté la bango eza yango te yango yem sa Serge Kabangu molobelia ya Ngobila ya Gentini bon donc na tini la Serge Kabangu comme ça Serge Kabangu vient na yo yoza président ya ACP parti à Ngobila député futur député frère ngai V Martin en tout cas côté wana boluka bota ndeko wana peut-être bon ça la clôture le pont na bango ezonga ta kozonga parce que ninga zo mona ne babuka wana etikali ka pavala aza orete ngabine so de ka ba bongisela yo te yom to kolobaka mama Fati yom to tunza yom to lobaka obje sanga kole ozolo baka ngabi non makambo wana eza makambo Fati ko compare maboka Kabangu ya yangu ya vena Ngobila nandane gouver ndé mtota makambo wana ngaite mais so na leki na itando eke na pesa message donc message Serge Kabangu message na yango wana pour na au transmettre par notre gouverneur Gentini Ngobila donc voilà arom la succès à Gentini Ngobila hey basela congolais ko matiso a bambo penasi oh yo ça et là qui a Moïse Katumbe le comme Gentini to longa katanga to ba kombo na soute ba kombo na biso bana kini photo to dondo ko to dondo donc to dondolé donc to za ko dondolé donc moi na Congo et puis moi na Kin abotami na Kin akoli na Kin azu pouvoir pas pouvoir na so ya ba mboka ma no zongo ba villageois mobutu aki villageois Kasavu aki villageois musée villageois surtout suite congolais Kinois Kabila pe villageois Kabila na kota Kabila bango Kabila moko na kota Kabila moko na côté de Kabila pourquoi OK to tanga Kabila oyo ba posa ba de kaka yango na mona sens wana mais to kende mboka na biso tozo keto bongisango to kende bien donc général de Gaulle merci beaucoup na ndeko répondre à l'invitation na ngana sir koli mo lisu souter parce que l'élection zoya ba actualité c'est bien na kata Congo donc eza na batu mususu ba yeba actualité soki yo leki eza na bato tika ba on a défaut que général de Gaulle akenda
mais ndongo zongi boye okoki pe koleka mpona kolobela biso évolution ya association na bino ozalaka nango yo na président Guy Laroche Fachi Mokonzi. Fachi Mokonzi. Habité. Bon, souvent à niveau ni. Pour me voir la soute. Fachi Mokonzi est toujours en forme. Non, Fachi Mokonzi est toujours en forme. Vous avez la roche na mo la zone elisap. Non, oui, azara, il y a zarané ma WhatsApp ça toujours banakala. Tozaine tozo bonga mapoto sala milulu moroboye. Ezo eoleka. Tongo sala ngoto na de wakakana. Tournoi tongo sala tournoi ya Bali. Mais le kola bakoyengi yemta zali charger makametali sport le roi kenai na kini auto kenai kini pour la mama judo ya jeu francophonie toza AP to bongama déjà Fachi Mokonzi association eza toujours en forme oyo président eza toujours Guy Laroche ngazali fondateur dit nani Félix Kamba nani Fabrice Kamba là azali toujours fondateur azana kin et puis toza na bakoyenge toza na même Chua Mboma aza auta na Fachi Mokonzi Chua Mboma bomona kao Chua Mboma auta na kati ya Fachi Mokonzi tant ça ouverture ya Fachi Mokonzi na Château Rouge bomona Chua Mboma zalaka a participaka aza wana na soloaki na ye alobi ke aza la problème te Fachi Mokonzi zali ndaku na ye eza maison mère donc soto bongisi aoya pourquoi pas ya soko azali ko sala bongo ezali po amona clarté donc makamyo sur comme mabe ya moni à Keneki Bakote la main, à comment on a Fachi, en tout cas, Fachi vraiment, hier Fachi n'est moto, aza la volonté, mais bateau bazan zinga na ende ba la volonté te. Bango bazan zinga ba profiter, bazo benda, mais on le ba benda kata muke, bazo benda grand mo grosso. Donc, yango abaki yango habité. So comment moto a koti boloko, abimi, ayibaki mo abaki 500 000, oka abimi ne pe atikali. Ba okange soute, na mboga yango na mai neza bongo na mona makambo yo kende yango te mais azana ye tozana ye donc calamité bon un jour bon mona ngana Chua Mboma tozolo ba makamikali ya Fachi azara déjà na Fachi azana biso donc atande ngazolo ba loba wana mais akozonga na ye azana biso. OK, merci beaucoup pese bambote bika ki bambote émission ya congolais ya biso télévision ya biso sukaka na mabanga esukaka na bambote pese bambote na bato ba Rolanda yo bungisa peut-être image na yo la musa bango lisusuke tu es de retour dans le média. Bon en tout cas pour na ba dédicace ya batu ngai na zana bitili pena ko pesa ba dédicace pena te po ba baleke belé et ulukala msu na pesi pa mwana ngai oka niespère lo ngabe na mwana yo ne veut pas ngabe na mwana yo na koma pena ke en tout cas pour na pesa ba dédicace na ebi dédication na ko pesa bana nga misato ane bazawana ya monia bon dédicace na ko pesa eza Magoga na Lidi Magoga na Jili ya Ivry na nani susu nièce na ngai beaucoup laka Louise Sabine Ngele Madike donc Sabine Ngele Robin Ngele boyebi ke mwana nga su yewana Keveka Muzunga wana su neve nanga Jojo Mpoi nani Guy Laroche Jean-Claude Dede Moniato Machunda tozana bango belé ba dédicace donc nga o nazana ngoka wana yango o na ko pesa ka yango pe na bwaki pe edino image wana za mutu nanga kati edino image ya yo salute yango wana nazani cité bon namoni nani susu nango baleke belé mwena na tanga bena boli bisanga Grady mon fils Jeka Ida ma fille Merveille Chris ma fille donc c'est comme ça et Mayoyo donc c'est comme ça. OK. Merci beaucoup vraiment. Merci d'avoir nous surtout balinga biso ezala ki bongo Dembowe Mona général de Gaulle par rapport à l'actualité en Mboka par rapport à l'élection de Ngezoya bolandi on vous mandingi to sololi. Merci à tout le monde oyo aza abonné na ngai o aza mutasika vraiment ko hésiter na ko s'abonner, ko cliquer na cloche ya notification pour na ko rater ma prochaine émission T. Mes salutations à Toronto Bedika, à Pelé Tanfumu, Babi l'homme du moment, roi Pelé Tanfumu. Malobi, Elsa et sans oublier Renate R91, Babi la patronne américaine. Donc voilà, on est toujours ensemble. Hein.
faut garder contact. Donc toujours à la même adresse, à la bonne adresse. Donc vous allez décider et pas Demboé Monakati Fiamon HD, tout le monde dit bon, Balasima. Merci beaucoup. Merci général. Merci. Tous ensemble. Babi Fati Mokondi. Fati bonheur. Fati bonheur. Bonheur. Fati bonheur. Fati bonheur. 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 Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango.